ngano bolingo zala to fanda nanga pourquoi non maman ndele yo to zala bolingo nga te nga zala bolingo no so na ninga kote mais quand on a d'accord na tanga passé tout à fait normal mais oui pour ça peut sika ofanda te mais est-ce que yeb ça sika ofanda non mais tant na fana ki boso na ndako kuna obande ko zala combien de fois na bengana oboy ko kendo bi olala ta na salon ozaka na ndako pour ça bolingo to zane na ba démon liko zo vio sérieux to za ba démon bon siko te si yo ibi azo sekanga mi mekola na bengana ko boy ko kendo olala na salon pour finir aux aventuriers aux aventuriers omoni moko pisa moko réponse bi que non aux gigolo aki na ndako aboy ko kende veut dire que aux gigolo non tika moko gigolo do ba gigolo qu'est-ce que tu appelles gigolo mana yo hein ni yebelo ko lingi na vie hein omoni ko setanga te chérie na c'est quoi na muta mokili ko yebelo lingi na vie na linga kao olinga nani na linga ko poso salma be como linganga olinganga ngai si na linga ko so linga ko te bien te na ko iso te ozo comprendre esa propriété ko benga mbai na yo boy ko comme ça ko lambula mboa ma mondeli ya ngote to ko la chérie na muta moki ko sanga mabete na sengo pena pardon OK N-O-N na sengo pena pardon na muta moki pardon pena omoni kande yo lo ba parallèle muto so zonga parce que nga bakanga na dictaire na lo baka alerte la police omoni ndongo lo baka parallèle muto so zonga zate na dictaire yo lo ba bakanga muto za prefte mais nga na l'action mo 2020 et si la tenga rien na ba mondele muto so yo sakana viki shigolo muto fana vyango so na ye na ndenga kanda wana ko so ngana ko bala yo akondima ko présenter même mondele malade non maladie en se précipitant au rejoignini au Ismaël au Ismaël yo kan expliquer yo comment le bonheur sera pour na benga na ngai oza esika kete oza esika oza mukanda toza 50 mais tu connais pas na bon bah c'est belé ba faire ça sur la takana modèle ba yombo tsaka oza bien oza moi ça que ko tali bala aéro te na moite moi ndo saki abo nzambe na ngai c'est la version qui na moto benaki oh mais kindi na na bi nzambe na moto na kema moto te comme le fana benga na oya ka moto te pour ça na moto te mais okende ozo tate te na bité oye binga bien si mais au moins temps benga na ngata moi ici ka maman vie de l'heure tous sont ça se fungola déjà mais vie de l'heure boy to ça azande kona non azana menen n'est pas moi c'est na menen mais point te so bengo ke zo fungola ngola libanda te parce que ye ngana e ko simbate il y a ça na menen kuna kendeki déjà moi enfant de kuna za bloqué kuna très exaté ya kozonga ni esimbate kanga pena na social to bengi social obezo esikate ba chana sami social na benga na miso na wati na benga mikolo confinement et le ko simbate kayengo pe police a umela po ya na rappeler na Chicago ya na rappeler o sanga na bambo téléphone na bambo téléphone o des adresse nanga na bambo téléphone o pana koto sko vraiment mumbe na bambo téléphone na obamba yo téléphone on a kotrosko oza rien tout na obamba téléphone na bambi ouvert pardon na benga ya to benga mutata mamati mama bana zela osambela kaya ya telo kwa na sambela na ntima bo sotona benga na ngwe kota te so lingi na limbisa o ya fuka maliboso a ofuka mela nzambe mais tout à l'heure le baki ofuka man na ko réfléchir ta musika na fuka bon trop le boso fuka ma poani mais okende siko pona ntima pardon na yo fuka ma ofuka mate liboso mal passe ofuka ma na couleur ofuka ma mais siko le kwa lelo yebi okende na ndenga bible yo muto fandi inerdit osoloni inerdit temps ale ko soana ba makango ofuka mate na sanzambe te okoke libanda zo seganga mine kola oke libanda yo muto yebili lo bakoleka mais bible yo muto bili lo bakoleka za makama be Eric Andoki merci beaucoup pour mes amis pour nzambe okende na fuka mela yo na fuka mela yo te okay na miss na yo fini ni oyo apesa nga numéro de téléphone oyo mona omi ba mutu na sur la messenger wana ce qui dit c'est toi moko na zo téléphone pourquoi il a rappelé que yamba soute chérie pour na respect na yo olobe na nga oui na so na moi si sikoyo pour na respect na yo te olobe na nga oui na so na moi si
est-ce que ndako na penza yo ko sona mwasi est-ce que yoba ke oza ndako mais chérie oui peut-être obungaka po oza likango soki moto abenginga obute obungaka to sona ba makangu na wana ba minuit ba 0h obungaka ici c'est pas chez toi parce que non balinga to likango mais oza raison yo moko ka soni te to fanda kawa gaso na zaki na ko fanda te mona fuite la chambre no ya butu donc tu sois parce que kufa na soni nga place na ofanda te ko kotisi Mario so yebate o ki Mario lo amboyemba na sa tu na pensa te na tu msa na fatigué o ki Mario na sengi pardon ka chérie combien de fois senga pardon non maman bible bien au moins Jésus oza mondimi au sambeli inédita na souci sali en direct allez aussi le bengi moi si na wana na vidéo li selon vous savez qu'elle lenga l'action masoko non na moni nzoto mama na ngai akufa papa Eric na kumyoka na lobate s'il te plaît yoka na ngai na kumbuka mama na ngai akufa na 6 ans na mona été tine be mama na ngai bakunda ibo na mona été na mona ta mona akufa na mona muke ti leloyo mama na ngai ala ki singa zoto na été maman na bon makata no teleme bon point maboki mutachini nga biloko kasi le soloni na yo tali ba video ya maboki makata teleme non ekoisidaki mais est-ce qu'on a donné le moko ngano bolingo zala to fanda nanga pourquoi non maman ndele yo to zala bolingo ngate ngaza bolingo no so ninga kote mais quand on a ida ko na tanga passer tout à fait normal mais oui pour ça pine sika ofanda te mais est-ce que tant yeb ça so sika ofanda non mais tant na fana ki boso na ndako kuna obande ko zala combien de fois na bengana oboy ko kendo bi olala ta na salon ozaka na ndako po ça bolingo to zane na ba démon liko zo vio sérieux to za ba démon bon siko to si yo ibi azo sekanga mimi pola na bengana ko boy ko kendo olala na salon pour finir po ça ventrier non oza ventrier omoni moko pisa moko réponse bi que non oza gigolo aki na ndako aboy ko kende veut dire que oza gigolo non tu comme comment gigolo le bas gigolo qu'est-ce que tu appelles gigolo mana yo non maman ni yebelo ko lingi na vie omoni ko sekanga te chérie na sekona na muta mokili ko yebelo lingi na vie na linga kao o linga nani na linga kao poso salma be ko mo linganga o linganga ngai si na linga kao so linga kao te bien te na ko isote on se comprend esa propriété ko benga mbai na yo boy ko komisa ko la mbula mbwa mamu ndeli ya ngote to ko la chérie na muta moki ko sanga mabete na sengo pena pardon OK N-O-N na sengo pena pardon na muta moki pardon pena o moni kande yo lo ba parler muto so zonga parce que nga bakanga na diter na lo ba alete la police o moni ndongo lo ba ka parler muto so zonga zate na diter yo lo ba bakanga muto za bref te mais nga na l'action mo 2020 et si la tenga rien na ba mundele muto so yo za kana viki shigolo muto fana vyango so na ye na ndenga kanda wana ko so ngana ko bala yo akondima ko présenter même mundele malade non maladie en se précipitant au rejoignini au Ismaël au Ismaël yo kan expliquer yo comme le bon so ko na benga na yo ça est-ce que kete oza isika oza mukanda toza 50 mais tu connais pas na bon bah c'est belé ba faire ça sur la takana mudele ba yombo tsaka oza bien oza moi ça que ko talibala ero te na moite moi ndo isaki abo zambe na ngai c'est la version qui na moto benaki o me kindi na bi tsaki na moto na kema moto te comme le fana bengana o ya kati moto te parce que na moto te on a les banda te o kende ozo tsate te na bité o ye binga bien si mais au moins tant bengana ngata ça moi ici comme maman vide le tous sont ça sont fungola déjà mais vide le boyo to ça azande kona non azana menen n'est pas moi c'est na menen mais point te so bengo ke zo fungola ngola le banda te parce que ye ngana e ko simbate ya azana menen kuna kendeki déjà au moins la fin de kuna za bloqué kuna 13 até ya kozonga ni esimbate kanga pena nga social to bengi social obezo isikate ba chana sami social na benga na misuna wati na benga mikolo confinement et le ko simbate kayengo pe police a umela po ya na rappeler na kofi Chicago ya na rappeler o se sanga na bambo téléphone na bambo téléphone o des adresses na bambo téléphone o pana kotro sko isfa mo amumbe na bambo téléphone na obamba yo téléphone on a kotrosko o za rien tout na obamba téléphone na bambi o fait pardon na benga ya to benga mutata mamati
Mama bana. Zila. Osambela kaya. Telo kwa na sambela na nzima bosotona. Bengana yango ekota te. So lingina limbisa o ya fuka maliboso a. Kufuka mwana fuka mwana nzambe. O fuka mela nzambe. Nzambe. Mais tout à l'heure le baki o fuka man. Na eko réfléchir ta musinga na fuka mwana. Kufuka mate. Bo tro le boso fuka ma poani. Wana na nzanga diloba. Mais okende siko. Pona nzima pardon na yo fuka ma. O fuka mate. Liboso mali passe o fuka ma na couleur o fuka ma. Mais siko le kwa lelo yebi. Okende na ndenga Bible yo muto fandi. Inerdi mat o soloni inerdi temps. Ale ko swana pa makango. O fuka mate o fuka mate. Na sanzambe te. O koke libanda zo seganga mine pola. Ok libanda. Yo muto yebili lo bakoleka. Mais Bible bi. Yo muto yebili lo bakoleka za makama be. Eric Andoki. Merci beaucoup pour mes attes. Pour nzambe. Oh okende. Ok. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.